eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image eloko na osenga yo chicoter bango edito image banza ya Congo. À propos ya concert ya petit nanga ya Palais Fally Ipupa DiCaprio et Fanzobila, vraiment na s'excuser pas les kinanga d'abord pas au mon image yo naza contre petit frère mais problème ezali wana mboka na biso eza en état de siège donc bapaya botoli biso moitié ya mboka voire même mboka mobimba. Alors natango wana mutu nyonso azali na mawa tokoki kosepela te ke concert ebetama alors que biso toza na kati ya pasi tozo souffrir do barwande bazwi mboka ti na kitona ti partout donc na baba Congo ekomi ya bango ya bakasa ekomi ya bango Équateur ekomi ya bango franchement Fally pas à mwana Équateur akoki kopermettre abeta concert tango famille ezana mawa te bande ko bazana mawa donc pona ngai atika ko beta concert wana a risqué te azwa risque te. Moi j'aime bien la musique naza Paris bato ba soutenir ba musiciens ebele acha movota bima pona ba musicien pe naza kamia musicien et Fally c'est nalobi ke leki nanga ya famille vous comprenez leki nanga ya famille mais na yebisi ke azwa risque wana te. Vous comprenez, à risque wana te na lingina mona vivant azela moment au moment opportun oyo ko senga ka beta akobeta azwa na risque wana te selon onga na zoyo kela ba combattant bazolo babato mokili bazolo azaleki nanga je le dis je le répète c'est mon petit frère à moi ozomona obenga ti kombo Fanzobila imenga yo be kombo na yango wana mais tango na lingi te ke ya beta c'est parce que na lingi à vivre na lingi e mabe la été Fally yo kelanga yana yo acha mo voto ko beta concert wana te. Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekikoku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango.